Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te o kote mabe na kata ndako, pa maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand on écoute na émission à Femme Sage. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Ba commentaire na bino, ba critique na bino et ça rend vraiment bien makasi. Merci beaucoup ma obazo benangai. En tout cas, nzamba lola abatele langa bino. Tombo benanga to seka et ça rend vraiment bien. Et l'axake, msalezo kende nango. Malamu lokumu ezonga epa ya nzakumba. Merci beaucoup na bino nyonso bozo ataya kolandanga to pusana tozongisa ya liboso vraiment nzambe liboso nyonso na sima tozongisa matondi epa ya kolope mawa pesinga na bino. Tendre Père tolobi merci pour na souffle de vie aussi liko pese pa na biso parce que ebele bakana ki ba koma mokola lelo ba komi yango te. Kasi biso to komi yango eza na ba force na biso te, eza na makasi na biso te, eza ngolu ko ute pai na yo. Yango to zongisi matonze pai na yo. Kolo wano kotisi biso mois d'octobre yawe bomba biso. Ndena ngai na babole na nga to koti mois ya octobre to ko sisa ngona kimia. Muta ko tika na octobre azate. To ko kota novembre to ko zanga te ko zongisa matonze pai na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Tokoti mois ya octobre, tokoti mois ya sika. Tika makambo ya sika elata yo, makambo ya sika elokalize yo, makambo ya sika ezala partage ya vie na yo, ya libala na yo, ya makambo nyonso oyo ko sala ezala wow, ezala makambo ya sika. J'ai ainsi déclaré au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup quand l'émission ya Femme Sage ndé tozo kende. Nous avons inspiré biso. En tout cas, lelo, nazo monango trop, nazo kango pe trop, nazo kamwa, mobali soki a se retrouver na sima moi c'est comme lisumu. Non, eza lisumu te. Ya lisumu te mobali azo pe fi na sima moi si. Eza nango lisumu te ke moi si a pistonner mobali na ye, te po mobali na ye, mobali a gagner vie na nzela moi si. Eza na ngoma bete, eza pe lisumu te. Parce que ndakisana nezo na kati ya Bible. David azaki na famille royauté. Mais moi so kende ko bala azaki mwana mokonzi. Eza na ngoma bete, eza na ngoma normal. Parce que Bible zo na biso, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur et utape pas bonheur et utape mobile te bonheur et utape moi si. Donc elle les binoté, et ça bino ma bete. Et surtout dans mon équipe na TikTok na loba quand on émission et koleka différence ezali yo bakabela yo yo okabela mibali na bakabela na eza mabete sozo kabela mobali eloko koma mabe soki mobala komo ozongo siko komo ozongo ndeto oshina ye yo ngala loba ta bible zo loba na biso tout se paye ici-bas o nyonso mutasalaka afuta ngoka na si mama linga ko be bible zo loba tango zo sala likamu sala ngona motema no mobimba parce que muto afuta kezaka nzambe tango sala likamu sala ngona kata motema na yo nzamba osanga te ko sali ko pambola yo sala ngona motema mobimba osanga avec amour na soutenir mobali nanga za le lokote na pambola na saele bolamu na pistonner ba relation nanga mobali nanga diembela wana pe poto za malamu eza ngoma beti eza mabete parce que ceux qui a comme osala ngona ko et pas nazo zwa ok pesa batu misusu nzamba lola frapper pe nzamba telema a ko défendre yo a défendre maman eza lango mabete ba papa biso lelo to sala passe
nazaka wana masinga yango otomboki na papa toni non nga souci na nga to pe suer na nga ezali ke ba couple na biso ezala ba couple moko heureux ba couple na biso ezala ba couple moko kitoko et lelo diable a telemi makasi diable a telemi bino bozon dimate ke li faire là azoluka bato ba okena ba on affaire azoluka pe misu na e komika na ba homme marié pourquoi parce que liba les a sacrés liba les a institutions divines tant bo sanga na mwasi bo komi nzoto moko ozomona yesu kwa azala pona ko combattre aye wana pona ko détruire ba couple pona ko bebisa ba couple pona ko kabola ba couple tango aye wana obimi na mwasi mdel bongo aotikelo malade ezaka sidati malade ezalaka sidati exemple malade muso zwango lelo kufi peka lelo malade eza sidati et lelo ba papa bo fungola misu vanda na mwasi na yo to le barate ke nani aka pondu mwasi za pondu tu peux comparer na biloko ko lia papa mwasi za pondu te mwasi za mwasi ko comparer te ke lona lia pondu lobi na lia pondu non aza mwasi te aza eloko te plutôt aza mwasi na yo tango bala kiye na mutuno nezaki te ke na ndolioka national te non kwanite yango biso ba sema bala liboke na biso tala diable sa fungola misu na ye nga naza bisika oyo na mona kape na yo okepe na wenze pe nozo yoka pe nozo mona ba fi ba tonti na gambela ba tonti ba yoluka ka kanga mobali ba yoluka ka sala sopende ni non mama mobali o kanga ye akoma bien privé na yo moko ok lobe convenir zate maman Lolo est là pour toi maman Lolo est là oh et polarité oh et bébaraté au kange pour na libela je suis là naza disponible pour na yo moko naza disponible pour na yo zo landanga wana naza disponible lelo to mona makambo ezo ya ndongo makambo ezo mata makambo ezo ya magbe makambo ezo ya grave ba mama tous à la vigilance la mibali na biso o nzamba pesi yo zwango zala nango o nzamba pa pesi yo te kozwa pété yeba ko protéger mobali na yo yeba ko batela mobali na yo yeba ko zwa soin mobali na yo basi ya mabala liboke na biso yeba ko entretenir yango oyebi mbeto libala ezaka jardin de deux mbeto libala eza sacré mama mbeto libala eza sacré chambre wana eza sacré yo zaka na secrété mwasa libala mozaka na secrété vie conjugale na yo obetelaka ngo mutu nyonso mobali nanga mikolo azokoka te mobali nanga aza na faiblesse sexuelle mobali nanga azokoma te yo olingi bakromiso ti na lola olingi bakromiso ti wapi moko wana ezosimba te mponi lokoso ya nzoto boye mama lokoso ya nzoto boye pourkui basasasa makasi ya diable boye nini tete te balingi kobati basentiment wana okomi ka lokoso lokwa mbwa limbisa ngai ka mpona nini mama mobala banda kosepelisa yo omona ezokoma lisusu te mais réfléchir mama luka solution ozosambela ozobondela po ozoluka solution ba huile d'olive bomona ba huile d'olive tala biloko mosusu ezaka négligé te mon peuple périt par manque de connaissances ba biso tona ba stratégie belé okola opesa biso azo renouveler ka mayele azo renouveler ka force pour bino ba famille na nga bo sani bo se retrouver bo sepela en tout cas mission na ngai za ka ba femme sage te ba homme sage pe ba tala ngai ba papa pe ba tala nga et surtout notre pasteur Mumwenga mon pasteur alobi nga soka na moni ma fille na leka kete fona tala merci beaucoup mon papa chéri. Que mon Dieu te protège encore, mon papa d'amour. Bambo tenu en moi la pasteur Nestor Mumwenga. Azanga kabe mission na ngate.
En tout cas, ceux qui ont mon émission, azangate ko talanga. Merci beaucoup, Papa Nzambe. Azangate ko pèse la ngami kolebelo vivre lisusu koleka. Famille nangai, basia mabala to lité. Yo lokolo bota kina yo, mabele wano tango sous tete. Et comme kako sala boy, mabele comme kako ningala, mabele chango sous tete, mabele ko tangaka ba mai, ozo melisa mwana, yo ndoto momboko mize. Ozo melisa mwana, o matape na mbetu osukoni pete, ze ya mabele wana mobala zo kako ze ya mabele. Mwana na ote, ba maman, c'est quoi ça? Hein? Souki na yo na mutu, oh nga na lati perruque, na kolongo la pe perruque na nga, oh mo na pe souki na nga, eza tout neuf. Souki na nga eza propre. Oh mo na basi mabala ba souki don, ye ebika nga na zabo na yeki na nga kana bota. Vie ezono mbilinga, vie ezono compliqué, mozo soka kaka bana. Bana ngo pozo soka, ozo koko bongisa bango te, bana ngo pozo soka, bana baka ba salite, okomi dia na 4e. Mais on a sous 5e. Après ça, on a bandoki. Et là, on a raisonné, on a réfléchi, on a trop. On a vraiment trop. T'as la diable linga liba la té. Et là, on a une question na couple wana. Mobile a une possibilité. Mobile a une possibilité. Yaya, ne bon en harmonie, ne unité ça partage na bango. Hein? Mobala rolinga mwasi makasi liba mobala kotinga mana mwasi et surtout mobala soka za fidèle et mobala banga nzambe autambola selo ko banga nzambe diable osani a bloquer ka finance somoni ke couple na baza ini baza bomoko liloba moko pensée moko idée moko a bloquer finance maman yo muto se retrouver na position wana boza ini na mobali na yo finance eza bloqué. Ma soeur, ne te décourage pas, prends courage, votre Dieu est là. Nzambo ti côté ata lelo zo mona makambo eza makasi ozo luko fofile mozo kokate. Laisse-moi te dire une chose, ma sœur. Nzamba lola atika kabayenge benyaiti. Même si omoni makambo zo sala bongo ko abandonner mobali na ote. Ko abandonner ete, ko tika ete, ko kape conseil batute. Yo zalaka na mobali na yo, multiplie ba prière, eza mission à diable. Mais la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon lili eko oumela seko sécurité. Un jour, ton ekotana na vie na yo. Un jour, ton ekotana. Eza mission à diable parce que le diable alinga libala te. Au monde a soki mobile, moi ça a la fidélité, moi ça a respect, moi ça a bien, mobile ça élevé, mobile ça la possibilité, maman la ngaye. Au moins un couple wana tantôt plutôt, moi ça va rester, mobile la katela ke amema ke makambu chaud. Moi ça comme quoi envier ba tu libanda, yo zo ko envier, yé pas so envier libanda. Pourquoi? As en affection te, à mon mobile ka soit na butu. À mon mobile na butu mobile à salara 5 heures ti 0 et ti 5 heures ti butu d'ailleurs mon mobile kana mbetu à mon mobile kana mbetu yeza ba férié mobile za na ndakuti ye eza la férié mobile salaka azana musala spécial ya yemo ko ata férié yeza la te mobile za la peine à repos tata musaba pesi repos mobile boya repos. Mobala boya repos. Au moins, la moi songa lobara nekem susu akimaka. Moi ça take makiel nanda. Moi ça lobara mingi. Au moins la paix moi ça bata lobara te. Moi si kimia. Mais pourquoi? Diable a foulié. Et le lot pour moi sou moi si ma plat exacté. Moi si a plat na sima azate. O luke wapi yo mona moi ça plat. Ya kande ya mado $15 et bimi. Kande ya mado $20 et bimi. Yo mona mwasi a plat ate. Basi bakomika ko tongola, basi bakomika ko baka, basi bakomika ko masse, lokola sima ngonde tala sima ngopela la na ona mbetu.
simango ezala pe na se esala nango pe lote ata beta ngomba ata tombola so pasa ndenge atombola mase yo esala eloti wana ka mission a diable avimbisa basi maso avimbisa bango ya minene po mibali na ndako bakoma ka misu pai pai soko monika mwasi ta sima munene otambola mobali ka misu ka boye on dirait ka kweya e basi bakoma na koso monika mobali afandi wana komi ko dendisa ngo kaka e denda eza na respecté ba fesse musu eza na respect impoli ba fesse akosala nka po nini ba papa bakoma kotanga basoi na kata ba fesse wana na kata ba fesse eza na infection papa yo lokola mwasi no aza liboso plan na sima pla eyeba na sensité obitika na luka muto azobwaka na kotongola papa osoke kobwaka na kotongola wana na kate bulu wana mibale wana oza na sima wana hémorroïde ya na kati infection grave ya na kati malade eza na kati AVC eza na kati ya ngomba wana ozomona eza na kati ya ngomba wana ozomona evandi wana musala monika nde tangisi yo soi nde pe tangisi voisin soi ya na on adresse fixe te etangisaka mibali ya bato basoi etangisaka mibali ya bato basoi ya na ngona vite banda po banda kosala kindume ngo papa oganya pe loro te zala pe poser na moi sandaku papa diable aza na posa récupérer bino yango bubu omona ba make up ye ba make up ndongwe ba make up tondi po mona moi si simple lokwa malolo ka boni na boka mi na poudre pembe ate azate ce na boka mi na poudre pembe boye nga papushi nga de akangama déjà l'homme selon le cœur de Malolo mon papouche mon nounouche mon mari à moi et là c'est mon bébé alinganga to lingana to kajolana to sukana bongo penza so to kokite to lali na biso e yo nini boye te biso to mema na bolingo na biso bongo so to lembi so pe mkolala to lembi te feti wow diable pas au sepela te to mona ya biso lokwa to ala biso ini to apena confesse nzambo to sambela en tout cas lokuta en tout cas makambo za kebele so na banza ne makambo ngo yaka na mbote na bino nyoso bozola na nga na sepela na bino mingi to continuer ko s'abonner ko aimer ko partager yo ozotala nga wana no s'abonner te maman papa s'abonner nazana pona yo pona sepelisa yo. Merci beaucoup. La prochaine émission, vous n'allez jamais décider. Bisous. Bye. Bye bye. Bah, gros bisous. Bako respectez moi si ndenge ba respectez moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. E koma yete. Omone te okota mabena kata ndako maladi kidi